bozela mbongo boluka bambongo po batika nango na baposhe na bango kopakola frère Patrice Buzoba te ndeko mobali kopakola frère Patrice Buzoba te papa napesa information frère Patrice obokolo du 1er au 30 oh comprendre en tout cas so bosa ba analyse so bolo baba Buzoba botiaka frère Patrice Mupandi frère Patrice auta poto pega benga ya parti ya poto. Vous comprendre. Pégé a bien frère Patrice à partir à poto que non lycée à Koufi Boy. Frère Patrice a tika makambunya kendele na poto yo zonga. Akenda pesa ba condoléances. Pégé na libota na bango ba sa frère Patrice ni to bande kozela nde yo ya poto pesa yo ndo za gérance makamba matanga. Frère Patrice a si bon nonga na za ba makamnanga na mwasi nanga na tike na poto parce que santé zo déranger na ko kozwa makamba matanga te. Pour l'amour du selugi mais moi na zo ba charge ba matangiza te formation tellement que boa ba zo ba bino nyoso na bango excuser nga pour na terme pour opesinga kanda na banalise non elobeli na yo opesinga kanda baba zo ba boa ba zo ba bino nyoso tindenge bosa banalise na tinde bosa be mission bo fongola be mission boko mi tuna est-ce que mutango za akini to za akinte eso pa bino obimi vraiment bololea mobali excusez nga mais il faut kana luba pour ngandinge naza étant que journaliste classe on atengla là on le comme il faut na za l'assurer que muto no lobela ana kin na ba confirmation ya makamnyo so que non a holandela yende mutazo sabo yende mutazo sabo mais muto yo zo lobela mutaza akinte et sopo et bimission journaliste mon pays hein il y a classe moi assez quoi obimi journaliste moi classe moi assez obimi journaliste moi classe à l'écolota parce que journaliste non ça la investigation journaliste nyonso aluka ayeba avant même ma dossier mon na bandenge mon il faut na yeba il faut na ça investigation et alors quoi moto bandembe jele te mafuta sikanzamba pambolela ngai bino bande ko kande to mesalo elo bino basango pese bino ba conseil to eli sur le dossier frère Patrice il y a ba musicien pardon chrétienne et mambo yo na ebite somo ya minene nzoto malili obozo kazolo bana mwana ya frère Patrice na ebite soki ya musuni to ya molimo ya musuni au fait certainement za mwana na ya molimo na bien sûr pe mwana na ya musuni mais aza mwana elle s'est présentée comme ça comme étant mwana Patrice on boyo kazo défendre papa na et là on ineleki o boyo komba frère Patrice etangami na maambo ekei ezongi bandeko ser na biso auta ko kufa je crois lisi kunda moko ya bakunda sister ndeko akufi pendant etango akufi frère Patrice azali na poto boyoki ndenge mwana mwasi wana alobi frère Patrice ayoki sango ya ndeko na biso lisi akufi Patrice asomba biyembango ayo koya Kisasa tout en laissant Esther malade na poto mwasi na ye atiki mwasi ni malade akei mbango certainement bato bakoloba ke no sango liwa ya ndeko akende asouhaite bacondoléance nde ndeko mwasi azoloba non akende ekope parce que matanga bachrétien surtout soki moto wana ayebanaki o musicien o pasteur eza na mama na business ekotisa mbongo akosakana te bandeko na nga ntango frère Patrice akiti sur le terrain ntango ka komi abandi deja okotisa balettre bamikanda de gauche à droite yango bomoni na ebandeli ntango bobandi émission ndeko wana mwasi azoloba ke mbongo bozokumisa soki Patrice akotisa bamikanda te de gauche à droite bongo bozwa mbongo wana certainement boyokaki alobi 3000 € kunda motu te et mbi apesa 1500 et na ba collecte asalaki de gauche à droite de part et d'autre à 1500 moso abakisi likolo pesi 3000 ndaki no pesa famille wana frère Patrice ndaki no pesa famille ndenge boyoki mwana mwasi wana alobi soit disant ya omoni atunaki 3000 efuta ekokunda mata ekokunda bembete et eloni eleki
tant frère Patrice akomi na matanga bato bazaki wana ba ko réaliser que Patrice azosala pe ba collecte et pourtant ezalaki déjà na délégation ou encore équipe moko ezaki mise en place pour na oluka kosala ba démarche ya makambo ya matanga wana bambongo ebima par-ci par-là ka ndenge ezalaka tango sikoyo na matanga ba ko réaliser que non Patrice pas azobenda bambongo na bandenge moko boye nde bandeko ba réagisaki yango bomonaki bato basalaki ba émission plus ou moins une semaine passée yake babengani Patrice na matanga bakunda sista babengani Patrice na matanga bakunda sista bandeko bandeko misusu musicien chrétien misusu bazaki na délégation ya kosala ba démarche mama matanga batelemeli frère Patrice balobi en tout cas toza désolé yo normalement oza na programme bamakambo oyo te du genre ya kozwa bambongo tout ça mpona matanga de frère Patrice asepelaki te omena ndenge nini esali ke baproche na ye mpe bato bazali pembeni na ye mpe wana basiliki moko na bango ayebisi kutu José Nzito ke no José Nzito ya moto niveau na nga te epesa tyamu na bandeko koswana wana bato baosala bongo bachrétien soi disant makambo wana ezoleka na misu ya bapayen nayebi te so bozoréalize gravité makambo pourquoi balingi Patrice asala badémarche mamba mbongo te bayebisi parce que en tout cas to se retrouva te na bamatanga misusu tel que matanga moloto matanga misamu bambongo bima ya ebele biso to se retrouva te bandeko nanga makambo minene makambo somo nzoka nde matanga ekuma bisika bato bakene ko se retrouvaka donc moto akufi bato moko basepeli mpo moto akufi mpo na nini parce que mbongo obima mpo bango base retrouve nayebi te so bozo réaliser likambo ndenge eza monene nde bandeko ba vérité ekomi kobima ba morceau bani kosanzama wana il paraîtrait na matanga ya moloto plus de 400 000 $ ezala détourné mboko Congo wana yebi te bamakambo ekolekaka na Congo bamakambo ekosalemaka na Congo oyo plus de 100 000 $ ezobima mpona kokunda moto nayebi te na mokili nini ata kutu na poto awa na mokili nini bandeko il paraîtrait plus de 400 000 $ ezala détourné na matanga ya moloto boyebi moloto azali motu mo monene bato bande orespecte bambongo bima de gauche à droite na bapayen na bachrétien na bato nzambe na bato satana bato tu babimisa bambongo parce que cet homme là azali moto bato babandi considérer tellement bandeko frère Patrice na motu ya AMCC à l'époque na badisciple ne misusu babénéficia na bambongo wana yango bomoni non wana kutu esalaka nanu déjà babien te entre bango na matanga Marie Misamu bandeko kuna nde ya minene kuna bamillion bino boyemi Misamu azali moto wa batu Misamu azali moto wa batu Misamu azali moto wa bawazekwa ya bajibe ya bato nzambe ya bato mokili ya bato nyonso na ya président de la république à l'époque ya Kabila bino boyebi bambongo ebima ya dégâts ya maona apasi ezaki malgré bambongo wana nyonso même Pierre Tombala pambo basombela Misamu te est-ce que boko imaginer frère Patrice azwa mbongo atia na poche ndeko ya Misamu akufa bamakambo na oloba o bandeko eza vérifiable ndeko ya grand frère ba Marie Misamu ya jeje ya liboso o akufa pe wana après liwa Misamu grand frère ba Marie ya sœur Marie Misamu aleka na ba émission asala ba émission na ba YouTube na ba chaîne tel que la voix céleste so boluki ba émission na bokomona yango kolobake frère Patrice azongisa mbongo ya matanga ya ndeko na bango a dénoncer Patrice mais frère Patrice on dirait eta kosola etali ekutu te bandeko ta Pierre Tombala pambo basomba te famille ya Misamu muto kotiza pona osombela Marie Misamu Pierre Tombala bango basomba te na ebela bambongo ebima bandeko bota niveau motema mabe et ces gens se disent chrétiens ces gens se disent enfants de Dieu ces gens se disent serviteurs de Dieu bandeko na ngai tokende wapi ebela mbongo bima na matanga moloto soki mwasi na ye na bana na ye babénéficiaka nango to baprofitaka na bandeko ta mosu Christine ndeti lelo aza na bomoi mwasi wana toyebi akufa na maladi akufa après na maladi soki mbongo wana ta 100 000 apambo bapesaka bango na ye na bana ta mosu bana na balinga bayo continue betide na poto parce que bazali na mike makasi mama bango alinga ta mosu aya kozwa kolanda basoin na poto
ntango mosusu mama na ti lelo nga aza na bomoi me motema mabe ya bato me bato wana baomibenga bato ya nzambe yango bomoni après liwa ya misamu amsesi wana bato epanzanaka bato balongwaka à l'époque emenkana azala vice président longwa Didier Mayemba azalaka pe proche ya Patrice alongwaka et là je viens même d'apprendre il paraîtrait empoisonnaka ekutu Mayemba ngo kaka ntango bamakelele wana ezoleka na bamakambo wana tutututu babato ebele babenda nzoto pourquoi parce que ka mwa poignée ya bato mo bato banda kose retrouver bamisusu te bandeko kokamwa na matanga ekoma bisika bato baya kose retrouver matanga yango bomoni poison ekoliesama ondire likambo mosusu poison ekoliama na bakongo wana na milieu chrétienne bapaster baprophète koloba te bamusicien koloba te mpo na nini mosusu akufi bayebi ke bénéfice eza na kosakana te mbongo ekobima ya dega bandeko fra Patrice atiki mosi ne maladi na France ayekaka mbango makambo ya matanga bandeko nanga mpo na nini mpo ayebi ke no mbongo ekobima wana ya kolia wait I'm using the phone mbongo ekobima bandeko botaka kindoki ya niveau nini sorcellerie la Bible dit que celui qui est son frère azo mérité li felo parce qu'aza meurtrier bi lobi muto azoni na ndeko na aza meurtrier bolingo yebana na misala oyo nini nzambe nini oyo bandeko na ngai mambo epesi pasi mambo epesi mawana miniti oyo ezali kobeba entre bango rando nde rando ekeye ezongi mwana mwasi oboyoki azoloba wana badisciple ya Patrice bareagir ebele bazobenga bajournaliste oyo basaliseli baémission bafinga bango boyoki ndenge alobi Patrice akobokola ya kolesa yo du premier otanta batomboki bakaneli bajournaliste balobi batambolaka na baavion mwana mwasi oyo boyoki azoloba ebele wana abengi Max Mbenga marche pe ya Patrice qui est Max azali Max Mbenga aza pe journaliste c'est un frère chrétien très intelligent il est professeur à l'université personnellement je le connais Max a travaillé na Patrice pendant un temps asunga frère Patrice makasi tant frère Patrice azali na président na AMCC kokotsa bamikana de gauche à droite koluka kovandisa structure kozongisa kosala ya bénévole ya eloko te ya zéro ya pamba bino boyebi bakongole nde bazalaka déjà c'est musicien là na bakabaka nano te bapaster congolais bakabaka te bango nyonso ezalaka nzambe apambola yango boyoki ndeko wana bandeko eza maka mingi eza pasi e so basali badémarche na bango na suka nango ta mosusu bake kolia fufu epa mama Esther lelo oyo bandeko ndeko wana abengi marche pe ya Patrice alobi marche mo oyo bozokumisana na kotiela bino je crois continuité bavoice wana nakataki aza marche pe ya Patrice te prodige aza marche pe ya Patrice alobi abanda kolandelaka bamiete ya maka mingi yango na kokonseye bandeko tala boyo eleka na bandako ya bato te mokili oyo ka nzambe nde moto akosunga yo sanka toutefois abetela yango asalela yango makelele mais pourtant ya banene kosunga frère Patrice bandeko makambo epesi mpasi mpe mawa bazozela bakunda ndeko na biso lisi balobi bakosala baémission badénonce paganisme yango oyo mosoko balobi c'est un païen c'est pas un chrétien c'est monsieur c'est un vrai païen bandeko le karma existe c'est un homme aura semé le moissonnera ebemba chaque kongo ozopola na morgue bota nzambe nde asalaka makambo ya ye sikoyo moto mosusu te eka mwana na ye moko nde moto aza la base ye nde moto apercevaki mbongo oyo fale basalela badémarche makambo ya matanga bakunda papa na ye ekeye ezongi mbongo eliami emati ekiti mpo ya nini chaque kongo azalaka champion na makambo oyo. Et pour votre information, chaque Congo azali pe parmi bato badénonsaka moyibi ya Patrice, surtout na bemba misambo pona nini. Chaque Congo azalaki pe parmi
bato banda bino bobika artiste en danger pa banda kocha mutu partout tanga ina matanga ya Marie Misamo frère Patrice abengana chaque Congo na miso bato a humilier chaque Congo pona nini un voleur volé tellement bayeba ninde boyoka baloba adage moyibi alingaka te bayiba ye chaque Congo expert Patrice expert so Patrice a déjà que non mutu a danger je naza témoin je na pona ngai yango abengana chaque Congo et chaque Congo sala pe ba émission pona oloba ki frère Patrice azongisa mo matanga ya Misamo po ya yebaki kopo wana lelo chaque Congo azapi kande ba Patrice na ba osuka so ba bongo limite mate kande ba osuka bande ko basakana na nzambe te ko sambela ngo bat ba osambela yande nini ko sambela bat bazo sambela yande nini ko sambela bat ba osambela yande nini bande ko na ngai mambo soni boye mambo zoleka na milliers ba païens na milliers ba païens et ce sont des païens qui dénoncent oh bazo déplorer pardon ba comportement ba lolenga boye yango moni un moment malamu kutu bato to benga ba monde wana ba falir les autres des fois bazala na ba compréhension ndenge mususu bazala des fois mususu na mobo moko na bandenge na bango ke bato ba obenga bata bonzambe et puis ti bozo sala ba makelelo wana nyonso bango mo ba chelo te bango mo ba chelo te po ba bike mbongo obima na gouvernement et puis gouvernement ngana yebite po ani ba pesa ka ba mbongo epa ya bakolo mowe te na famille te buki no pesa epa ya ba n'importe qui et lelo o tala komba ba problème muto akufeli bozo mbongo boke na famille na yebo luki responsable bo remettre mbongo point barre et bela ba mbongo bo pendant que ba enseignant ba soldat ba militaire boke kufa na ba front babatu benga bomba nani babenga bomba nani bato basalaka na leta wana bato ya leta wana bafutaka bango combien so musicien akufi bamusicien bosangisa mongo bokunda musicien na honneur so comédien akufi bosangisa mongo bokuma kunda comédien na honneur ebemba leta kute kundamaka ebongo kaka ya mutu ayebani ata leta tie maboko te ebemba na ekundama sans problème est-ce que faut kaka leta tia loboko c'est ce qui est obligatoirement il faut l'état tcha maboko parce que mutu wana zalaki oya azalaki mais bo pesa bambongo na ba famille na bango pour éviter tout ça babilo on était baboy bande ko nanga makambo mawe ya soni pe ya pasi ces gens se disent chrétiens ko fingisa kombo Yesu boye vraiment ko fingisa kombo nzambe boye eza pasi eza mawa bande ko minga rolobe ezali yango bomoni ba rando entre bango barobomana entre bango barankine entre bango bapoison likolo ya nini moilokoso ya mbongo moyibi lokoso ya mbongo moyibi bambongo bamatanga bakowelela bandeko na nga mingi koloba ezali etoloba essentiel kosambela tout le monde prie tout le monde peut prier mais obongola motema eyalika mosusu toluka tobongola mitema eno tosambelaka kaka elobaka nango bato balobaka keno babongola makolo eno mitema babongola maboko eno mitema bandeko repentance elandamaka na bafruit ya repentance yango moni Jean-Baptiste aloba na bato produisez le fruit digne de la repentance oza bafruit digne ya repentance te bato bakomela bakokende komela bato bambongo na matanga nzambe na ngai mokilo na makambo mutu akufi sikoyo bino bozo kokoko mon Dieu je sais pas so bato mosusu babangaka te bato mosusu bayokaka somo te je crois ntango nasalaki émission ya Chaka Congo nasalaki analyse nalobela ye makambo oyo les amis l'amour dit la Bible et ses pouvoirs na misala l'amour ne fait point du mal l'amour pardonne. L'amour exquise tout. Muto na bolingo akokoma na ba niveau te. Muto na bolingo akokoma na ba niveau ya boyete. Et l'amour c'est Jésus lui-même. Donc c'est clair que ces gens-là comme boye so ba batanga ezanonga na munoko. Ya moni Bible zoloba ce peuple m'honore du cœur de la bouche pardon. Ce peuple m'honore des lèvres mais leur cœur est éloigné de moi. Batu bazoko kokoko kokumisa nzambe ya mascarade ya forme mais na fond
nzambe aza na ye te, satana nde moto azali. Les amis, tolobaki toya tosala émission tolobaka na bandeko surtout baoyo bazosambela bomibenga bana nzambe misala elakisa réellement vous êtes enfant de Dieu, parce que la Bible dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Jugement au bandela na kati avant nzambe akekele kosambisa bapayen aho banana kosambisa bana na nzambe. Rassure-toi, vous allez trouver digne ou encore innocent et le banango David des grands péchés, parce que bon, ça ne va pas. Les amis, abonnez-vous à mon sérum de GLTV Fantastique. Moi c'est la grande dame. De bonnes choses à vous, que Dieu vous bénisse, merci, au revoir. Bye.